soumission soit asengi mbongo frère osela nzambe OK okonza likolo nzamba pambola yo ndoki omoni biloko ya namoni ser moko ala tika leso ya rouge awa Comment est-ce que tu as abandonné dans ma bouillon mon qui calé sur est-ce que nzamba ko bana lola ka bana feka ba se ba calé sur mona ba calé sur basi kende kota na site église na ye qui est français tata tozonga sima voilà selon yimoko alobi ki azaki qui pratique la magie parce que kola na esprit oya banotanga mingi ba livre magique. Bien, bonjour fidèles internautes, bonsoir, ça dépend de l'heure que vous aurez l'occasion de suivre cet élément, cette émission Faits sociaux sur Mosakoli Shako TV, Mosakoli Shako TV. En tout cas, je vous demande de vous abonner massivement sur Mosakoli Shako TV à vos actualités Nyonso ou Italie Société Nabiso. Nous sommes en Angola, il est 17h et quelques minutes et Sikawa Pitozo réalisé émission. Oh, merci à mon équipe technique, merci à tout le monde. Oh, Bakome la Kingaï, c'est comme ça parce que Moto Azase, Moto Ayebinyon soit raté. S'il y a des erreurs, n'hésitez pas de nous écrire pour nous tobongisa malasima to sala lolenge obinomoko bo lingelaka. Encore une fois de plus sur ce plateau, fidèle internaute, je suis avec l'homme de Dieu, le prophète David, hein, le prophète David. C'est avec lui qu'on va parler de l'Éternel, Jésus le Tout-Puissant. Car la Bible dit, quand vous élèverez le Fils de l'homme, vous reconnaîtrez ce qu'il est. Ensemble avec vous, restez connectés. Très important pour que bana nzambe bapa mulama nanzela ya oyeko bima lelo tona pokwa lelo na munoko ya muumbu na ye le prophète David na pesi déjà mbotaza loboko nanga ya mwasi. Bonsoir. Bonsoir grand journaliste. Boni mosala nzambe. Non, nzamba zo sala bisongolo vraiment ça très bien par la grâce. OK, lelo ezese ngona biso ya rozalon sous na plateau o ya faits sociaux. Faits sociaux, ils en ont Mosakoli Shako TV. On a appelé déjà pasteur Michel Chako, qui est mon boss. Pasteur Michel Chako en direct du Canada. Maman Julie, Maman Dembo, ma tante, toute la famille. En tout cas, on a appelé Simino Bambo, Tessike Zouami Bino. Tous en a prophète David, Tome Kempe Kosola, Makomi Natata. Boni, Moumou Natata, Moussala Nzambezo Kelendengene. Vraiment, Moussala Nzambe, ils en ont malam. Voilà. Parce que Moussala Nzambe est bébarate. Na regretani atawano ki église alelo et bébé. Voilà. Église comme de Christ bébé. OK. Yandi na baramasi batama binde bakoya pour te ba bébé ça parce que le Seigneur l'écriture s'accomplit. Voilà. Quand Jésus parlait sur dans le livre de Matthieu chapitre 24, alors il attend de la fin, il y aura des faux prophètes. Le Seigneur l'écriture s'accomplit, il faut ba faux prophètes baya. Voilà. Parce que ceux qui bayaient écriture s'accomplit. Yango ceux qui bomont les loyo que l'église tout ça les lots moi ba prophète ba sokola basi ya batu ba prophète ba tongo la batu toi ba déjà non qui écriture s'accomplit. OK. Ne toko pe ki sa bangote il faut bazala bebele bazaka ba katir na matete les lots na lwanda ba koma ba prophète kota bongo le motema to yebite kota zoli baptême to monité no kaya katika lufu mamoko ayebi ki musala nzambe zaka mbongo ba moko comme prophète bazé belawa. Alors, pour déjà commencer, moi, j'aimerais que Bato Baota Labiso na fait sociaux. Bah, d'abord ministère, il y a Papa David, et puis et Sunga Biso, un thème auto lobela na émission Lelo. Vraiment, na part nanga. Voilà. Bato Baebinga na linga vraiment kola takaza ka ministère. OK. Na linga koza mingi mwana nzambe. Parce que mwana nzambe leki mo koza mwana musala nzambe. OK. Parce que cause la pasteur, cause la prophète, des alliés serviteurs de Dieu. Voilà. Mais serviteur à Zakapigan, cause la fils de Dieu. OK. Parce que fils n'est pas héritage à papa Nabam. Okay. Jamais héritage qui n'est pas moi na musala. C'est pourquoi moi Abraham a commis tout sazo kufa à beauté. Abando mi tourne ce qui héritage qui n'est pas Eliezer. Voilà. Eliezer a dit moi na musala. Nzamba ebisité sengeli o ngana ebisé que ça accompli et sengeli zakabotam. Parce que fils de Dieu, voilà, tout fils finira par devenir père. Selon les Écritures, Ésaïe chapitre 9, verset 5. OK. Un fils nous est donné,
on l'appellera Père éternel. Père éternel. Il était fils, mais il deviendra Père éternel. C'est pourquoi Jésus a botamé le quoi fils, mais a eu comme Père éternel, notre sauveur. Voilà. Ngaï n'a pas fait qu'ababer un chrétien, fils de Dieu qui est prophète. Ben on va titre aux prophètes, à moi sur les botti le lendo le qui dadi. Ok. On a eu dadi à Sam de la raté. Dadi ceux qui te bandit à bain à biwa mais énergie à côté WhatsApp. Parce qu'il y a au Sam il y a déjà dadi. Ok. Il y a aux aga c'est dadi. On a plein déjà parce que ton maman bakati adoration babando beta ya banda na yo dadi à côté bakati kiliti yanza. Te alilo bananza Coca-Cola yango. Papa. Quand tu as batata pasteur na nzambe malamu makambo ezalaka te. Masumu zaka boyete. Mais tant que badadi baye, ba archibishop, ba père de la nation, voilà. Ba père spirituel, beaucoup en alliance nanga masumu ekoti. Et sika vraiment et trouvant dans moi moké eza nesika on a père spirituel. Moi je m'aimerais que ba nzambe va comprendre quelque chose on na part ya muumune na poko lelo et na part ya nzambe na part ya nzambe na poko lelo parce que na lo ba selon les de l'éternel kasi yango nazo lobati yango na lobi boye nyonso ekobima awa ekozala ainsi dit l'éternel na ona ba nzambe ba kopambolama na o nzambe atie na nzela ya muumbu na ye. Amen. Voilà. Mutuna eza ya nazaki na posa pena na yeba eza pe mutunisa mi ya bandeko ya bana nzambe ebele. Nani o tokoki kobenga père spirituel? Est-ce que c'est vrai que tu as rappelé na ba père spirituel biso ba Christ? So moni mutu azo ba bobenge père spirituel premièrement, c'est un antichrist. Oh non. Nazo na écriture. Voilà. Parce que le connu antichrist azana. Antichrist azana mutu azali kotelemela écriture parole de Dieu. Voilà. Tant que mutu akomozwa parole ya nzamba commission au commerce pour naïe, c'était un antichrist. Antichrist c'est ça Satan. Satan cause jamais contre Christ. Mais Satan a tout ça comme le nzamba. Toujours une écriture. Jésus, Dieu créateur dans un corps, a l'objet n'appelait personne votre père. Car il y a un seul père qui est dans le ciel qui est Dieu. Nous avons pas père de la foi, mais nous n'avons pas le père spirituel. Que veut dire père spirituel? Comment il y a un père spirituel? Nous avons établi. Parce que la Bible en Apocalypse, il nous a fait un royaume de sacrificateurs. Voilà. Et Jean Azobabo, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, ils ont le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Voilà. Tous enfants nayote. Papa ya moli. Il y a Ezalakate avec l'écriture. Ceux qui vont Moïse, un père spirituel d'Israël. Papa, ils ont le côté Nzambaza, Jalonda, mais encore le comité. Yo, au commun de la place Nzambo comme père na biso spirituel par rapport à quelle écriture. Osa conseiller sur parole, Babi, 5 ministères, c'est sa grâce. Il a fait les autres comme, oui. C'est bon. Papa, tout ça, tout là en français. You tangat. Oui. Quand Babi non que cette lumière, elle est comme. Est-ce que cette lumière en original? Tété. C'est ça false, non? Les alliés locaux là. Voilà. C'est que le véritable pasteur, c'est Jésus-Christ. Le véritable prophète, c'est Jésus. Le véritable père, c'est Dieu lui-même. Voilà. Maintenant, quand on autoproclame que je suis votre père spirituel, par rapport il y a quoi et qui t'a mandaté à cause de la père spirituel là-bas. Et nasa contre biloko abino il faut bien bosser nous bosser dans alliance dans s'embêter. Dans alliance non qui alliance ni ebele ozomona wana begize nino ce sont des magiciens ba yeko bata masimasa. Waouh. Bazana ba alliance na papa toyebi. Tout ce qu'on a dans le temps ba komona ba. Ah, ça biso bien fait sociaux. Par faute de connaissances. Vous comprenez? Oui. Et là on a sur nous qui ebele bazana ba kisi. Ebele balia bat na l'église. Mais ba tanga kombo ensemble. Mais le temps yo zo bonda no ke no nzambe ya tata nanga kingani. Ah na nzambe ya fulani. Nzambe ya fulani. So yo za sig na nzambe na yote. Yo za sig na nzambe yo zo bondela ke. Et d'autres choses où ils allaient traumatiser ngai
Parce que défense ya bateau balobaka bongo eza lokola ndeti na bateau yo bazali na confiance ya nzambe oyo asalaka alliance na Moïse par exemple parce que défense na bango ezaka bongo lelo même na Kisasa tomona rango toza na bandeko na ngai ya Dieu vivant alléluia wana ba répondre na banda kuye soza na bomo na komba nzamba sikatenda au moins te ke bakabwana bango mibale bango wana ka yoso bango te bakabwana vigile la kino sabona na ngaba soki bazaki na nzamba sobenga bakabwana te esi bana nzamba bakabwana bana na nzamba bakabwana kasi muto asalaki alliance bazaka na nzambe moko vigile tanga ke sa mouvement na ye asalaki vigile alobini asali Dieu créateur Dieu de sikatenda siko ne maya bino ki nouvelle alliance ou alliance na ngai nzambe aza nzambe ya bakufi te soki nzambe bakufi te yango abengaki yango deuxième alliance tozo ya siko nazo sur la Bible quand tu parlais avec Moïse a tourné kombono na nzambe azangi komba opesa Moïse abise kende koyebisa peuple d'Israël le Dieu d'Abraham d'Isaac et de Jacob Abraham akufaka te tango akufaka nzoto mutu ekufaka ministère mutu ekufaka l'alliance que Dieu a fait alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Et ça pourquoi nous avons fait alliance avec Moïse. Ni le pendant babano qui nous a dit si je souhaite que Dieu ça bango le Dieu de Moïse. Dieu a parlé seulement le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Zolan. Maintenant oh ya bino ya lelo oyo alliance ni yo bongola motema na wat. Ozaka nganga na ngaba. Bamu awo komi mamo prophète. Suko yona na ngwa bongo. Wana na ngwa zaka nganga. Na wapi. Maman comme otenga ne papa na bino. Nganga no la terre. Tala les choses de mama kamantambo muto akufela yango. Makambo zo mona ntambo mutu mobimba kufela yango ba betaye fingu po akufa na 33 akufa makambo. Mwana nzambe nzambe akufa pona eloko oyo. Suko yo ezo sa ba vantina makambo oyo. Azali ni nganga na ngaba. Sabaka ngai oyo za nganga na ngaba telo nganga na ngaba mamo tinga moi prophète. Papa, quand moi je prie le Dieu créateur, Jésus-Christ. Papa, si vous pouvez na yonzamba koyoka. Et loko esala ka bato ezani baza complexe pe ba passer ba kotonga na mutu qui ne touchez pas mais ouais. Qui est Wendre Éternel? Tout le bilan scolaire. Qui est Wendre? Voilà. Jésus a dit de Sabaye Kolobo, vous êtes saint à cause de la parole que vous avez écoutée. Ok. Jean chapitre 17. Maintenant, vous êtes pire à cause de la parole. C'est que quand nous ayambi parole qui est sainte, et ayambi Saint-Esprit, moi, a commis loin. À cause de la parole et à cause de l'Esprit de Dieu. Quand vous passez au télé, vous avez exception, vous avez touché le sauté. Biso pe to ba ouais. Vous avez touché le sauté. Oui. Biso pe to ba neta. C'est ouais na biso azo rappeler biso to tika masumu. Masumu. Ce qui est passé au sali masumu. Tout comme on touche, mais on ne touche pas, mais on te retouche. On va te toucher. Paul a pas mis la pierre dans la Bible. Mais Pierre aux hommes, Yesu a péché fungo là. Mutuku toko benga père spirituel za Pierre parce que yende mutazaki na fungo là ko kanga dikolo pe na se. Yo mona ba benga Pierre père spirituel. L'église primitive pour mona Jacques abino père spirituel Pierre. Kaya bino nini ba kongo. Balingi lokumu ya sibuko nzamba sabo kama ngoka. Et même Nangola pesara mo pas spirituel. Bata mangala pena dilokwana. Évitez bâtiment de l'eau. Père spirituel n'existe pas. Parce que beaucoup de choses. Nous avons un cadre spirituel quand même. Père de la foi. Okay. C'est lui qui nous enseigne la parole. La parole de Dieu. Comme tout comme bien Père de la foi. Ok. Mais Père spirituel a mon Dieu créateur. Parce que nous avons version à Genèse. Quand Jacob a dit que Jacob a coûté dans Zamabi, Dieu de ton père. Comment on va dire que l'on Dieu de ton père. Quand est-ce que, pourquoi Dieu a dit à Jacob, Dieu de ton père? Ok. Parce que Jacob, dans la cinquième année, tu verras que la promesse que Dieu avait faite à Abraham et s'accomplit. Parce que dans la Abraham que j'ai rendu ton oga. Ton oga, oui. A comme ça, il combat Abraham grandé. Isaac a botamé grandé. Quand est-ce que le combo d'Abraham est comme grand? C'est sur Jacob. Ok. Quand Jacob a coûté un ensemble, Zamba bêti Jacob a tourné qui est ton nom. C'est mon nom, c'est Jacob. On t'appellera plus Jacob. On t'appellera Israël. Israël. Israël n'Abraham. Nani kombo zamuni.
Israël était. Israël. Parce que Israélite, tout ce monde est abrahamiste. Israélite, les promesses faites par Abraham et s'accomplissent sur Jacob. Ok. C'est pourquoi mon ensemble est en train Moïse a dit je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Pourquoi c'est qu'il y a Joseph? Parce que l'alliance où il y a ça qui est Abraham, j'ai rendu ton nom grand et s'accomplit sur Jacob. So, pasteur Nabino Baloano qui est père spirituel et ceux qui mangent, ceux qui banent. Comment on a bangonza malobela mwa? Alliance ni yaza na ngona nzambe. Donc ba mi komisa na bango kaka ba. Kumu ya mokili po ba yi babana na nzambe mbongo. Ata ba osala mabimu baloba exacté. Pour moi pour toucher bango exacté. To ko toucher bango papa ngana touchaka. Non, pas la parole de Dieu le Bible. Vous ne savez pas que vous jugerez même les anges. Voilà. Quand on parle des anges, il y a un ange pour juger. Les anges, ce sont les messagers de la parole de Dieu. C'est nous qui prêchons la parole. Nous serons les enfants de Dieu pour juger par rapport à Missa na Misso. Vous comprenez? Quand nous avons dans l'église, alléluia, amen. L'église des autres tambouana. Les akana ba benga ba ancien ba mpaka lingomba bango ba observa ka itambolo ya mukami soki mukami ba tambola mabe ba kovandisa ye. OK, église ko baté ki ba ancien to de lorsqu'on tango ba passer ba bandi ba c'est mon église, j'ai souffert pour mon église. Alliance c'est moi le visionneur. Moi benga ni ba ancien nyonso. Et c'est ngeli makambo ya parce que écrit il y a Matthieu chapitre 24 et ça. Il y aura des faux prophètes. Mais kombo nanga ba kosadi kama na kombo. Mais baza ngate. Jésus tana le Jésus zo banon ki tango ba koyeba bino to saki bi kama na kombo na bina tikala koyeba bango. Ba père spirituel le papa yebi bango te. Ni père spirituel mo waza na go photo ja. Nani ndoki Satan. Wana nyo ba Satan provoque Jésus. Comment père spirituel? Père spirituel. Oui. Moi sinanda ko ati ko sainté intercesseurs. Asenta ke to alibosa bisino kolobate assemblée idej c'est pas qu'il y a l'ongolizemi va continuer à auto tizemi na minute toi c'est on a azemi mais père spirituel bandi mi bayeli la ndimsko bazo yima yima moi baloba na ye exact pas ça ouais pour ça ba ono ke so mo toucher ouais nda ba frapper bino na ça no bolongwa na église wa na église ya Nzambe te et c'est les paroles de Dieu à la respecter. Et puis la majorité va passer au batambola rendez moi bien te bongo bazana ba stratégie bazana ba façon mo boya ko kanga ka bandini bazana kisi. OK, bebele ba passer zo mona ba kunda biloko l'église qui soki okotwa na mwa okende exacté na pe ba proposer na biloko wana tant na bande église na Kinshasa ba proposer na biloko wana. OK, ba no ba to ba ya pinga no ki to kosomba taba to kati tabana mutu na mutu. Soko mon église ba osala cher ba bi ba kangi tout ba mona kuna te bisika na ko sala centre na église za bisika centre parce que nzamba vanda na église ozomona nzamba ya kasoto sangani wana. OK, la Bible dit là où deux trois se réunissent en mon nom je suis au milieu et bon ce bolongo parce que nzamba za wana aza sauté nzamba kena tuna banda kuna ba bisinga proposer ngani to kosomba tabato kati mutu to uyuza ka mutu na taba na mutu na 0 r okundo zalaka yo mukunda ngona share mutakala maka mwanzambe ko mukuta mutakala na kati tango okundana isili après tabawana boko sala fête l'église bat bali tabawana ou église o sala plein de bordement na soba ngba ndo futa nga par mois so na tuni bango bino bo bénéficier ni bando futa sous chaque bando futa ba so l'église le pang bando futa par mois so bango ba bénéficier ni bandi miangani bato bele bakima ba fam bando kina fam bazo ko fa l'église papa ize bele ba ya bato na église na Luanda oyo benga ma prophète minzambe na lola zo serabita ba ko antichrist aux esprits faibles OK nyoso ezo ngengeza nzambe l'église so batanga kombo ya Yesu baza nzambe. D'où à retenir que père spirituel n'existe pas. Mon côté donc père spirituel la bisonner sur Zaraye mon Nzambe Dieu créateur voilà pour le père spirituel pour attends moi on a été père spirituel quand Jésus est venu il priait père exauce-moi. Moïse n'a pas appelé Dieu père
Rien que Jésus nous donne semble la Père. Nous, ici même pas disciple, lorsque vous priez notre Père qui est aussi. Yo mon Paul a bien entendu Père. C'est Jésus qui appelait Dieu Père parce qu'il est le Fils de Dieu. Il n'y a qu'un seul Père qui est dans le ciel, c'est Dieu qui a été. Et si le Père spirituel n'existe pas, avec quel verset? Pas ce verset. Mais papa, pour la cérémonie où est ça la makana na chair ceux qui te soumettent en sous pas où il y a église. N'est-ce pas qu'ils auront pour la possession il y a ma belé on est à quartier on a parce que il y a des alliances même na babaï au tozara nango balopang ou ils appellent la cérémonie monsieur salama ça dit faut la possession il y a espace où on a pour que nzambe a régner et puis leader il y a église où on a un monopole azana esprit morte ou dominé to ego la likolo na e ezalaka déclaré par la parole de Dieu. Na verset ni maki verset ni nous soki bokina le pan mo boye bo bandako pas yo nous soki za l'écriture. OK. Tant yo matana mutuka na bando ki bazala te. Pourquoi pour ça ka cérémonie na transport tango matana transport ça c'est. Bible le bien biso boye na Josué chapitre 1. Zamba sa Josué prends courage fortifie-toi. Et si comme matambe ne konya te pesa mili et si nga na kotiawa milimu mabeso keza nga na biki na za na nguya wele kinguya nyuso nga na kotiawa na dominer malamoko soko mon église bazo ça la cérémonie na chair tout ça la cérémonie to wendre sika oyo donc on peut c'est il est photo peut ça pouvoir c'est la parole de Dieu. Amen. Bonjour monsieur beaucoup za la koto kotana bochaka chair wana mbule beti ma ezo kota soko boyetie boesco bino pour que koto ndeze important soko koto papa oui pourquoi quand Jésus a zokufa les saint des saints rivière katana. OK. Nzamba ngali abisa batu bonzambe za susuna kati kuna te. Bonzambe bimi kuna ekumu vanda kati na. C'est pourquoi batu bamona na 12e molili kota. Bamona des archanges au bazaki na Genèse chapitre 3 verset 21. Nzamba lobi toi empêcher mutu toi qui ne coulait arbre de vie. Balobi bamona ki de deux chérubins na ba épée ba telemi na zela orient. Pas empêcher mon toi qui ne voulait arbre de vie pour vivre éternellement. Mais lorsque Jésus est venu, tant oiseau koufa, batu ba mona ba des archanges wana ba bima na lieu saint des saints. Pour bazaka na lieu saint des saints. Ko bima na bangonde bakabola nzela wana batika skolo nzela mutu nyonso aza na accès ya kokota kokende kolia arbre de vie qui est Jésus. Oh blog ne bosombi lupango to ça la cérémonie awa. Non. Cérémonie par rapport à quoi? Jean chapitre 4, verset 24. Jésus a dit femme samaritaine, femme, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Car l'heure est venue où Dieu cherche les vrais adorateurs. Ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. L'adoration est commis spirituelle. En esprit et en vérité. Voilà. Surtout bandano te photo kata awa boye so mon église ba komo kata to kata kuna po to ange de l'église au passer on est passé titulaire ange de l'église non et comme magie alors ce qui se passe actuellement net Angola awa disons Afrique mais précisément en Angola nous en Kisasa na biso ba genre ya ba prophétie so ils en ministère les autres créé ba scandale actuellement. Les ministères à prophétie. Alors, il y a prophétie que aux ananda, au laticulaire il y a bleu. Aux anambon moko bonambe puis na muto ambe. Ça dit à quoi? Selon les Écritures, lobby prophétie ça pour édifier. Voilà. Véritable prophétie, c'est la parole. Voilà. Oui, consacré. Parole de Dieu consacrée. Au moins biloko ya na moniser moko la tika les soins rouge awa mo so bitel tanga bandungu de maboyo mona ki kaleso rouge est-ce que nzamba ko bana lola ka bana saka ba se ba kaleso mona ba kaleso basi quel dit wana nzamba ningini prophétie c'est pour édifier l'église corps de Christ. Zola un prophète tango azobi sa prophétie eza bible même pour bible le béni. Oui, examiner prophétie. Examiner, oui. Il y a malam au bozu, il y a ma bébé boutique, mais les lobbies que t'as la prophétie,
ekomika nazomona nzela poto namoni nzela no poto eza ya kokangama nanu bamona te ke namoni ozosala masumu tika masumu ok biso na prophétie kata ozaka na bamama epa mama tumba shaumba ozoya mpenza boye po okota na église okuti mama tumba shaumba atemi na porte azoningisa motu ezalaki kobondela namonaki yo ozalaki place boya obandi ofukami obandi kotubela yo moko baprofete lelo bamona asu bamasumu ya bato te surtout so oza na mbongo yo so moto mbongo bakangi ndoki na église bakanga bato momo bazaka bakonda bato bazala na eloko te moto ya mbongo akoza ata aza na magicien azolia bato azobima na basi ya bato na église wana bakokangi mabe te po aza na mbongo quelle parole ata asali mabe baogangela ye te bakotelemela ye te quelle parole vous prêchez quelle parole nzambo akoma Moïse papa on ne se moque pas de Dieu. Moi ça me fait très mal. Très mal. Moi, je suis là-bas dans l'église. Mais que je suis prophète de l'Éternel. C'est un antichrist. On ne se moque pas de Dieu. Ici, on ne pas na baba. Mais on ne est-ce qu'il y a encore des prophètes? Prophète a un message. Oui. Nous on appelle ça qui prophétie. Prophète, surtout la prophétie de la nation. Voilà. Prophétie quand Dieu parle, voilà. Ainsi dit l'Éternel, le Créateur, le Maître des temps. Alors, que l'obin a 12 heures, Eli a dit ça général, albino que l'obin a 7 heures. Biloko kokota, biloko kitata le boy général dit jamais ata même le fond, a dit si yo okomona ngokolia. Ti. Na 7 heures ba mona biloko kokota, il a pouvoir. C'est un prophète. Ah, merci l'homme de Dieu. Il y a la sœur Laetitia Vita qui nous suit en direct aussi à des Palanca. Pourquoi je vous ai posé cette question? Parce que prophétie et pas il y a prophète Francis Tatou na pasteur Roland Dalo, ça crée des polémiques. Et Isaac ainsi dit l'Éternel qu'il n'y aura pas des élections. Papa, Francis Tatou, il y a comment passer prophète. Francis Tatou na auto landaï, papa mamso photo. Tozaba na nzambe to apena bomoto na apana kozaba na nzambe to apena bomoto to apena maire ko o mabina malamu. OK. Francis Tatou auto te en église na ye, il y a pas même 6 mois, pas même 3 mois. Que lorsque vous priez à albino ki botaka abracadabra. Otala jango. Kende kota na site église na ye. Qui est Francis Tatou? Tozonga sima. Voilà. Selon Yemoko, alobi ki azaki pratiquant la magie. Parce que quand on a expliqué qu'il y a un livre magique. Ça y est, comment on a monté maka? Est-ce qu'il n'y a pas bon la monter ma toyé? Francis Tatou, Francis Tatou. Au côté de bloc, ça n'a pas n'a pas mission à fois ça. Parce que le problème c'est quoi? Oui. Nzamba ko sakate. Quand Francis, un prophète a télémé ainsi dit l'Éternel. Voilà. A engagé Nzamba. C'est que Nzambe, quand Moïse Eli a lobby que Mboule Kobe tate pendant 3 ans et demi, sinon à ma parole, il a engagé Dieu et Dieu a exaucé Eli Mboule Bétate pendant 3 ans et demi. Et vous comprenez que Eli, il était un prophète de Dieu. Voilà. Mais tant que Francis Tatou a témoigné, il n'y aura pas les élections dans le Congo. Parce que l'élection est salami. Faux prophète. Et c'est ça comme surtout dans Samba, surtout dans le Kenzo, Francis, le bateau basé dans l'église, la Francis Tatou, faut pas le long. Bon, on a besoin de tindara bandimi ba longwa comment? Oh papa, quand on dit que Mobate Bampate Azaya Mabe, Azana Nzambete, oh, un prophète à côté le matin après sa message a ainsi dit l'Éternel et s'accomplit. Tout ce qui s'accomplit, c'est que Nzamba binissé Bolumbu qui est Azaya Yete. Comment nous voyons que Moutou Azana Nzambete? Église de cause à la fondée sur les prophéties. Église de Seigneur est basée sur la parole de Dieu. Bana Nzambe lelo ne ba mo préféré prophétie. Ah papa. Yozo sakolate boyo sa nini. Fo monaka. Prophétie aussi la mes paroles aussi. Amen. Prophétie zo mona oyo aussi les amo pété aussi là. Ceux qui sont na basala Nzambe oyo. Na on se connaît sur pasteur Dalo. Kola ya pasteur Dalo, Kola Dalo. Il
y a parmi les grands hommes de Dieu. Grand homme de Dieu, grand homme de Dieu, grand homme de Jésus-Christ. Grand homme de Jésus. Nzamba kabola gloire na mututé. Nzamba kabola gloire na il faut tout comme ça ka nzambe. Mon biro ngana bweza ni prophète mo wasambili mutu abiga. Ngana bikisi. Comment est-ce que mutu na kunoge? Yo bikisa mo. Yo sana ngwa bikisa mo. C'est Dieu. C'est pourquoi tant Paul na Silas ba bikisi batu. Batu ba bi batu ba banzambe lobi to fuka mila bango. Tant ba batu no fuka ba bango. Paul a bandi kolela bi qui suis-je? OK. Naza nani ngaza na muloni bupu. Wa Paul sa nkona c'est Dieu, c'est ne bois adorer Dieu. Ce va passer le basa ba ko sa loko Paul te. Yesu abikisi mutu na bana na kita munene. Ne to mona église mo mona passer tala kita munene. Kita pasteur kita mwasi na yi. Yi ko sama pasteur. Prophète de Niles, prophète de la nation. Est-ce qu'on peut aujourd'hui par rapport à Ndenge parce qu'il y a prophétie na epene beta ki passer dalo nanu albaki ki candidat moko ava na chaise rolante oui. Susu akolongwa bani. Ça na mité to lo bani. Pour ba français mingi do ba koza musantu. Kwa tu akasano keso ko mutawa ba français kita ba kinya ni ba na nzambe. Dieu c'est l'esprit. Nzamba koza na église mo mandalala. Ozona. Et Christ ya nzamba comment peut dire je me suis ba yeki. Même Jésus, je me suis sala kritika yena femme samaritaine. Parce que quitte ba mi balete sili. Tout ce que Jésus a sali quitte pour 5000 personnes. So mon église la fou ba tout libanda ti chaque jour oui tala ma bien église nzambe. Comment moi nzambe ça la bongo ti. Jésus là qui je me suis fou, je me suis fait Jésus a été 12 personnes. Yo na te papa sonné ka futa bano ke nzamba sona d'église minene ti. Londango te. L'église minene nyoso zo mona oyo c'est 100%, on a 9% za nzambe. Ah my God, nzambe abomba biso kaka atalisa biso esika pesiri esengi na fito chal de kolopo. Webi ke basal bana nzambe belé lelo bazongisi moi mitema sima po ba mona so église ensemble la société ba perdre même confiance belé ba vani na bandako via ba comportement basala nzambe. Bon papa Denis Les yepé à sakola qui est quand même prophétie na e qui intact na mikolo azongi na ba réseaux sociaux. Il a se plané mingi. Ina ki mingi mais et moi sous sanga motema na ba te to sa de nini. Oh, asu sanga motema so point. Papa makambo Denis Les sasa na Congo. Na ebiti. Oui mutela makabatu makambo bocha kopu na TV. Denis Les mutela. Mutu asala ba plein na ba pele du peuple. Le roi de biso to tema libano to ta Denis na musika. Jeune mo ba boga. Atondisa martyr wana. Mais tant que moi makambo ko musala, papa ko tu solo martyr, ko sala nyoso Jésus a lobini. Ata asuka bona tsala ko yeba ye. OK. Parce que quand ça martyr, il fallait attendre ça qui martyr. Faire attendre ça qui martyr était. Attendre ça qui. Et ça là il m'a mandan. Oui, attendre ça martyr. Attendre ça. OK, pe bandu ndozo ni pe pour tout se fait martyr. Quand on dit ça martyr, c'est son numéro za nanzambe. Netia Denis déjà dans nzamba tika ikala. To juger était mais où ya do sala. Aza mukula ibu ya zo sala. Le coup là un comme ça prophète Wario. Nzamba za nekaka. Nzamba ndi kote na usuka naye. Très bien. Kota ba dususu. Voilà. Kota le pinda mutu ya bandaka bien mais c'est la fin qui justifie les moyens. Ouais. Il faut que bandaka na biso bien. OK. Oh lo, il faut que mutu malam. Tout mo ka mamoto la lettre. Bima una TVO. Il faut que mamote Branham puisque Jésus antichrist. Il faut qu'antichrist. Vraiment. Il y a haute pouvoir, il faut que c'était un antichrist. Parce que comment on peut élever Branham que Jésus? Qui est Branham? Un pécheur sauvé par Jésus. Antichrist. Nazo banga kolobangote, nazo banga à haute voix. Il faut que il faut azonga ko sena bolimbi net français ta. Il faut azonga na chair, asenga église bolimbi. Mais ozomo nazo kosa.
Au moins, azoluka ba moyen quand à se justifier. Les hommes manquent à semence et à Saint-Esprit. Vraiment. C'est lui qui a la semence de Dieu. Tant que Monique a fait le contre la parole de Dieu. Et c'est lui ami qui dit ça. Ok. Agende ko luka nzambe nzambe pourquoi na personne prophétie sa complète nzambe est-ce ko singa to tikinga. Ok. Mina akozonga na cher. Abiba na nzambe bolimbisa ngai professionnel baki esimité. Ok. Même dalo. Comment boloka bandimi basenga ba bolimbisa bino ba passer au sena bolimbisa. Bango papa molimo. Ah bantikes. Voilà. Et moi va passer je suis contre de l'autre zano qui banimo ne passer avant na bureau amela sum dadi amela sum. Bino kuna bo sambela ya. Mettons sous ba chantre pe banini bandimi ba yembi ba yemba ki donc ba mongo pe kauki. Et puis ba poni ba musicien ba bongo la motema te. Ba pasumoni passage wa kana misaba wa motema te akabaraki. Ah ok. Passer ba kabaraki so ba ngate ba mise ba zombo. Ba zombongo. OK. Yo misa ko ya na tonga bando yemba na 7h. Ayindi 3 heures de temps. Yo te 45 minutes uzimbongo ya dimi ya banet. So misa so asengi mbongo frère o sela nzambe. OK. Bo konza likolo. Nzamba pambola yo. Ndoki. Même na tabernacle ba livre banda ou ya pe misuni banda ko tikala. Então. Avant bando le ka yimoko te. Moïse bando le yimoko te. Ngana bi frère mo bo écoute ya za na permanence. Ya donc otana kilsa ba maman. Kwa za na permanence. Papa ngana omone biloko susu sindia pengwa. Batoka bakoni kunsindia pengwa. Obi ezana combien de ba musiciens basi bazo ba koleka sinina ba église. Oyoka passer ka bimisa musicien moko. Yo soka passer moko amenia te interpréter na photo. Osoka musicien ou bien pasteur alobino que musicien église azo emba malamu. Tozo soutenir tout côté studio. Ba passer azanga mo. Yo so mona orchestre ni église ni bimé sans succès. À part Voxede. À part les Tunishai parce que les Paul Moutoumada qui me musicien. Va passer ba mité ma barre ba musicien. Moi je suis homme de Dieu. Merci. Pour la suite, Mereketo Lubilongo sous prochainement. Tobin ça sous prophète parce qu'il y a tant de choses, il y a beaucoup de choses à en parler. Papa, à ce qui concerne l'église. Tobanga batute, tobanga parole. Voilà. Ngana bombi ba thème nanga mususu. Tosola no susu mbala sima na likambo etali apport de l'église vis-à-vis la société. Quand on prépare bien pour tout ça lango bien. Prophète alors to comme na suka ezana batoyo balingaka yo bazoma bambote famille pezali. Vraiment. Vraiment on a pesi na nous dans prêtre mbote, dans prêtre l'équipe ba prêtre nyonso, boss de tous les boss Jésus-Christ. Oh, na boule soke bimana na ngona ganga. Taleki Jésus azate. Ah OK. Ba didi ngana ko ba koya. Eto kangama équipe ekufi mbongo za muke parce que mutu aza faillible. L'homme infaillible, c'est Jésus-Christ. Voilà. L'homme le plus aimé, l'homme le plus chanté. Ok. Toyemba ya kabela so bambongo makuya akate. Bat bakuya kabab mubutu kutu mbongo ekita. Mbongo Yesu, wora si Yesu akufa mais akase que le roi des rois. Yito sai ba célébrer nzembo donc azo pesa pe balara azo somba pe banzembo mais il n'est pas fallu pas melonzembo sami. So banzembo tembela Jésus soto kongoliango so chanso ba sami. C'est que Jésus a l'équipe bango nyonso. Donc il n'a pas si grand prêtre Jésus puisque vous avez na lola papa vanda na yo umela donc l'équipe de sonyonso surtout sur la pamba zala vraiment nzambe umela c'est qu'on a c'est quoi na pesi mbote mingi na yo moko grand journaliste. Merci. OK. Vous avez un grand frère na biso de bosso. Ah bon? Vraiment na pesi vraiment les fils Chibango mbote na pesi Prince David. OK. Vraiment ba salam ebele José Mutudi grand chanteuse ya Luanda o nzamba tumbuli mikolo mama na biso Nadia Baseka. OK. Mama nzamba pambola ye et na pamboli batu nyonso oyo ba kota la émission oyo na bi kemingi ba ko sepela te ata bo sepeli te mais parole ya nzambe torote ya. Voilà. Bon vérité ba balinga ngote. Yesu akofa pour la vérité, Jean Baptiste bakata ye mutu pour la vérité. Et Jean na lobi bona mukana na un jalobi mukile kulinga bino te passe poser à mukile. Soko moni yo mon sai na nzambe mukile ko moli mozo te ba papa te. Parole ya nzambe balinga ngote. Ouais. Ko parole ya nzambe ezala kwa na jugement. So mon église parole ya nzambe comment se peut s'abattre. Il faut voir na omito c'est ça parole ya nzambe to parole ya nzambe. OK. Po Jésus ba noté ba parole là. Jésus zoté ba aussi que Dieu faut bari. OK. Po zoté mabe ya bat. Ils ont choqué si combat. Deneti mutu moko boya za deuxième vidéo. Tu te no fobo malibala wana au se pena. Mutu ote mutu handoki.
Sote tika kindoki bato se pisongo lelo soma bato bazana ba code mais ba na d'église bana l'église baba lesbienne baba pédé mais bana ba église pasteur moi zaki na populaire nous peut ba pédé na ngai Satan. Merci à des Christ Bangou, merci à Prince David mikono bien blora effacer les tableaux hein, effacer les tableaux blora RTNCD yakala netolini souste. Tout ça la lelo pour lelo, lobi pe le kasu lelo. Tout ça na bisora bien. Merci na pasteur Michel Chako la némission na bokebi vraiment. Merci aussi à l'homme de Dieu FL Malonga, merci à évangéliste international Guy Remambote, un grand merci à vous. Merci aussi à Roger Kumbu Obama, wana directeur na biso ya logistico. Merci aussi à la sœur Laetitia Vita, merci à tout le monde, à les amis de Miss Gail en direct de Kinshasa, merci à tous les enfants dédiés. N'oubliez pas aussi ngamoko pe moko ya bagumba meli. Ah, bolandaka lor sauter la parence trompe ninge mosala nzamba utikolo ukoloba awa. Soki nzamba bizongeli na ete. Na basuki ya milaye kutu. L'homme le plus fort. C'est l'homme du sol les années. Je me demande à ça que voilà. Ceux qui n'a boit qui ont les bangs en nzim. Ok. On dit mon amour qui le boit qui bat. Ceux qui boit qui Abraham. L'ambonné Abraham. Ceux qui on dit Joshua. Le roi d'un Nigérien. Ok. Tibi Joshua banana lola. Ceux qui boit qui Zamba Mama Dorcas. Voilà. Mama Dorcas c'était le roi qui s'est en pananka. C'est voilà. Complexe. Alors, abonnez-vous massivement. Maison GSM Pro a à disposition de Bino, vous avez besoin de tourner votre clip, vous avez fait un mariage, vous avez un anniversaire, vous avez un concert, vous avez un matin, vous avez besoin de l'écran direct. N'hésitez pas de nous contacter. Tout ça et pour tout ça, il y a bien, il y a qualité au là. C'est-à-dire, ceux qui nous ont mis à misongeli na été, ngana bino, au kutana les sur nos faits sociaux. Ciao.